Zoba moko bo tu comprends rien. Mon meli bangi musique à saliti musique moko ezanga tina na olobela yo kofira. Na olobela yo na moment yo yako kokutana na biso. Mais côté mususu bosa na bokecho yambo. Yo bakoza combattant. Qu'est-ce que bokecho yambo bando sala combattant yo sala na Congo? Lakini sa biso orphelinat na yo. Lakini sa biso eloko no oyo sala na Congo oyo e soutenaka ba bano baza ba etike e soutenaka ba femme veuve. Osala ki nini na Goma yo bokecho. Kofi, c'est un homme animal. Ana bomotote. Donc, azaka na sens, na sentiment. Yango mona ba mission na bango atretaka bango ndenge alingi. En même temps, on bête biloko ba blues wala ba nyina wiki. Benga ba moni apandi penza boye. Nani singa. La papa, la maman. Mutu dans le roi yo bokecho. Ozano net mayele kokate muto benga ka président mboka o biso to respectaka chilolo tamutu kons ozawana oza zoba bokechu kam na fingi yo Kofira bauti ko benga na lia ofutaka ndako te Aza locataire. Locataire ça fait longtemps mbongo bato afutaka te babimisi alia mwasi na yo na ndako na biloko na momo biloko tout ya Kofi eza libana. C'est pas normal. Bokechu yo comme ça nini on tibi d'Arabiso non Kofi va jouer on est là on soutient Kofi Olomide à rejouer tant que français à résident yo ko yato bano makaka e ba respect na loyenge Bokechu keba Bokechu keba les sous-sous. Quand on s'était pas banga, quand on a porté la mine la paix, on a bisoté. Les lois, ceux qui ont se retrouvé dans la cachot, c'est pour Fali Poupa. Si Fali Poupa ne jouait pas là-bas à la Fikine, il n'y a pas aucun été. Tu y habites vraiment en réalité et comment qu'il n'est pas boire quand on a si. Mais bien sûr, tu y es quand on l'obéla, que tout le monde qui va boire quelqu'un on a c'est tout le monde qui a mabé, oui. Baninga non ba bata ikimia pourquoi Baninga non ba batela ikimia pourquoi et tu es parti là te précipiter bazuyo ba poa ki on a c'est oh lelo oh on s'est retrouvé na cacho allez dia kanda à un moment tu se respecta à un moment tu peux ça comédie na biso valeur moment ni ba ya de loin so lelo ba respecta bango pour bango mo ba mitia na ba place mo bo papa nanga base oh to lukaka oh papa nanga Base oyo. Eza bato musu base simbela ba wote hein. Eza bato musu so luki base na ye be okwei. Papa nanga Fali. Est-ce que quand on voyageait les sous en ce moment où l'idée est kanda mtalobela kayo ana kacho. Au moni côté to comme kirope ça manike raison. Manika lo baki Fali wana bozo mona wana mona rabat torcho. Oui. En ce moment ici, tu comment peut ça maniquer raison. Boy milenga déjà na oya témoin balité akanda baba zoba. Ngana o matate. Fallait si tu remarques bien que Kitty, osana se, clip à santé sana se. Kwa nini batu nyonso balobela kayo bakomi na bango soko tu maniquer. Alongwe, ibongo ngayo. Chers internautes, nos abonnés de Rancinios TV, c'est bien moi, Magaji Maling à la vôtre. Hein, votre servante, toi et la ma solo, toi et la radio, analyse bien, toi, ça, la radio, toujours nous salons pour la joie, nous salons. Donc, ça, bien, on a la résister, ça, bien, on a la musanate, donc, son azaro, nazalilo, c'est grâce à vous, à moi, nous, on a tout le monde, il y a toujours pour présenter, bah, émission, pour la rosa, bien, ça, et pour la rosa, bien, stress, et pour la rosa, ça, bien, toujours, c'est bon, c'est comme vous allez. Encore merci. Un grand merci à mon boss, le DG de papa, un papa qui a un grand cœur, un papa avec un grand H.
Et pourquoi pas la patronne? Mami, merci vraiment pour tout, mami. Et ça reste moi, on a chose à l'endroit pour se retrouver. Moi, on a chose à l'endroit pour que mes parents m'ont vraiment ça. Et ça reste ma casse. Merci pour mes parents en direct de quelque part dans le monde. On a évité ce besoin de l'amour qui les a malgré tout ça. Merci beaucoup aussi à nos partenaires. On a prouvé au bâtiment. D'ailleurs, il fait mon tsumba. Non, les lacans, comme on a il fait mon tsumba. Ah, ça y a abandon de poste interne. On a évité pourquoi. Christus Mila, Fabio Lima, les managers le plus frais. Toi, ça, ma cabomona, Fabio Lima. Je ne sais pas, moi, dans le banni, hein. Donc, Nasuki Kawana pour les lots vraiment dans un bagage pour un grand merci à Babouné, à Bissou, à la pour maximiser, pour activer cloche à notification, pour vous appeler au moment où vraiment ça n'a pas pu se mettre à la vie de ces manifestants dans l'émission. En tout cas, nous avons reconnaissance à faire. Les lots analyse nanga, on doit la actualité, ils ont belé à mon ils ont belé dans mon. Premièrement, on peut s'en merci. La famille Missam. En tout cas, un grand merci à toi, Missam. Félicitations. Voilà. Donc, en tout cas, Manis Tipou qui en tout cas félicitations. Au salaire qui nous bat parce que les cas à ton finga, te dénigra, te le bas qui os aventurier, au rebas la moi en a bissoté, mais les loyaux. Et ça, les bisous vraiment surprise. Mon corps au bas tout dans mon kilimogi, ma bavandi, kimia, mana ni kamarolo bate. En tout cas, Manis Tipou qui merci beaucoup de rythme Missam. Il pas les faciliter ma chérie. Et pour pas les mouvements pour pas afficher public à le quoi yo. Un bon artiste congolais chrétien pour la santé bolingo. On a ça pour on a moninga na bino balai. Tout le monde a ta félicitations sur internet. Mais surtout le baka so tout le monde il kam. Pour féliciter moi na té et ça va bien. Moi na soit ça les logo moi ya bien. Senga ka baleki, féliciter. Et puis le moya ka ya au final. C'est qui m'a dit que des héros, tout le monde a mis à dire qu'il y a rythme mais moi, on a sali biso plaisir. Alors, non, ma maman, tu vas tata au boloba qui est belé pour nanga, que manix au balangata au sakanangai, non, comme ça, bien au souka. Voilà, comme si tu as souka. Et pourquoi pas tu es te féliciter? Et pourquoi pas tu es à toi qui est ma fleur? Biso soki ezaki makambo keberiti manix akimi wana biso wana to yembango pupupu to bandolo ba non congolais arrêtons avec ça toi arrêter na mutema mabe o tozala nango eza malamu te il y a un moment où tu senga à se sentir aimé à un moment où tu senga à se sentir que oui vraiment na siete na ngai rythme ça en tout cas moi je te félicite maman je te félicite courage parce que libala pesa bitumba libala ya facile te libala ya bitumba ya guerre ya combat mais yo oleki na combat na mais bitumba silité o continuer toujours ton vie to e kotalite ya kana mboke yana décadence e mboko Congo sanga mbongo mezana bato et puis atozana bato zana mbongo et puis atozana mbongo zana bato po nyoso mbale bala na nzira mo. En tout cas, merci beaucoup. Le patron de la société, la sécurité, M. Boubou Luyondela. Un grand merci pour toi de ta part. L'été à Kanda, en ce moment où je te parle, il faut avoir conscience. On est en Babylone, on souffre comme une mission de vie. Et c'est un thème qui appelle son conseil. Et c'est un thème qui a motivé, à fortifier. Conscience. En ce moment ici, l'été à Kanda, il faut aller à Moutoumo Boé, au Fandi Penta, au réfléchir, au raisonner, belé. Pour la Macambo et comme lui. En tout cas, merci Mingine Boye Belé Lelo. Dernier concert, il y a l'année 2000. Oui, Osa Mouto Lobela Fali pour qui est notre artiste congolais. Oui, on a de respect à nos artistes, c'est pas un blême. Les lots, ceux qui ont se retrouvés dans la cachot, c'est pour Fali Poupa. Si Fali Poupa ne jouait pas là-bas à la Fikine, il n'y a pas de mais ce qu'on a un concert pour honorer aussi l'artiste Oyo Lobela, c'est pas mal. Et ça peut m'abaisser. Mais il est là qui okuna et yebikara yo na ba sécurité au babwaka ki onasi. Nous on est juste là pour faire des analyses. Mais to ça quitté.
toyebi te vraiment en réalité et comment kindeni po babwaka on a se mais biso toyeka to lobela ke to mona ki babwaka ki on a se to mona ki on mabe oui eza mabe to comme na posa ba respecter ka média to comme na posa ba respecter ba artiste comédien ndenge biso pe to respecter ka ba artiste musicien faut ça la réciprocité mon boy na kati on a tout réciproque. On ne peut pas rester là, biso ka topé ça ba artiste musicien respect mais on va respecter biso en retour. Non. Tout ça pour ça respect ana kezali ke tant yo comédien yé artiste musicien so peso respect na yo. Oui, il y a monté tout ça en opposant. Tant yo chroniqueuse to journaliste yé liboso artiste musicien so respecté yo so peso beaucoup de considération. Il y a monté to ligi. Et non ka biso to ya ka ko respecter un artiste musicien, ba on va respecter biso en retour. Pourquoi? So biso nyo soto sala makamba TV. So biso nyo soto lobelaka. So biso nyo soto saka plaisir na nationalité na biso eza congolaise. Mais artiste musicien ba omi sala na ba place moko on dirait ba on ba komi ba extraordinaire biso to komi lokwa bana misala na bango non to sala to jouera ke to tia poa na moto tia biso poa biso to tia poa à un moment yo pe faut tia biso poa oui c'est ça l'été à Kanda babi et en énorme mo bona éviter ceux qui ça phénomène yangia mamtambe tango ceux qui non ba bengi yote ko ça la pression on dit ma oui l'été à Kanda qu'est-ce que tu veux partir faire là-bas au podium au moment où ba benga qui on a monté. Au moment où il fallait poupa à crier quitter qualité à quand monter à la scène. OK ndako lukanini. Soko mona ekutu batu oyo bazalaki ke batu ba o pe ba soutenir fallait to mona net ba beda chou bazaki na se. A beda chou pa kokai ko ke matali kola podium avandi wana. Mais pourquoi pas beda chou à ça la kiango? L'ité à quand yebi ke faut prester oui to boité. Mais c'est là le bon moment. Aucun seni. Monique ozaka ba manque de confiance. Dès qu'on va dans le mais beto kamba ngomba dès na vanda sebo artiste fali poupa abenga ngate tika na ke vanda na podium pour mona non. Et tu n'es pas le seul ou la seule personne oh azala qui on a pour na prester bozaki plus de 4 personnes. Baninga no ba vanda ikimia pourquoi? Baninga no ba batela ikimia pourquoi? Et tu es parti là te précipiter bazuyo ba poa qui on a c'est oh lelo oh on s'est retrouvé na cacho. Allez dia kanda. À un moment on se respecta. À un moment tu peux ça comédie na biso valeur. Moment ni ba ya de loin so lelo ba respecter bango. Pour bango mo ba mitia na ba place mo bo. Pour bango mo ba mi matisa na ba level mo bo. So ils t'ont zonga mo kisima. Vie de loin, ouais ramemaka na Zénith. Mais avant ba benga vie de loin mi matélégité. On compare Zénith na Fiki. Biso moto comme olinga artiste musicien ba kuma rejoindre biso roi ba papier. Moto yaka na toyaka pa na bango dirait bata pasi, on dirait bango bata soki ba danger ko leka biso non. Ba ça ba simple ba pasa ka fier ka mboka. Ba ça ka fierté à mboka oui. To boité. Ba un moment to tiko tshaka bango na ba place biso to tshaka bango dirait soki musicien moko wazate, tout saute na za pembe na musicien moko te, moyena sala comédie na nga bientôt moyena sala chronique na nga bien ça te non. On peut venir faire des analyses sans que tous allons porter parole à ma musicien, sans que tous allons attacher les presses à ma musicien. L'idée à Kanda, on s'est retrouvé le collab podium. Bon camion sur tout, Donda camion sur tout. Et c'est un la sécurité. Fali poupa à Sengaki, la sécurité, ma casse parce qu'il y a qui zone nino azaki parce que ma lembeza le quoi zone rouge beaucoup au Congo. Ayebi ke na lemba awa na koya boete fona senga penda protection makasi le conduit protège ezaka sécurité moko ya makasi ya kamboka oyo fona senga kabango baya wana pona naza la sécuriser et je me sentirais bien sécurisé to bien so na moni ke le conduit protège ezawa batu baye ko sala musala na bango to bayebi siyo papa ngonga na ona ne kokite ko matate yo ningo lakisa bango ke yo za star yo ningo lakisa bango ke yo za comédien batindiki yo. Oui, l'axe posé ça qui m'a bé. Ton dimi, que basala qui m'a bé. Mais fallo battre la kimia. Fallo battre la kimia. Et puis dans Batindi qui au bongo, le messie en question Bougou là est venu encore vers toi. Aïe, appelle si bongo, soit disant $20. Papa soit na carte à visite, dobi a passé le cours choc Lukanga to kutana papa. Papa nanga. Base oh to Lukaka oh papa nanga. Papa nanga. Base oh yo. Et ça va tout sous base simbela ba wote hein. Et ça va tout sous oluki base na ye mais au kwei.
Et ça, la bateau, sur le ça, la baisse. Mais tu te retrouves dans un trou, le gros, la nio, kanakata, les boulous. Hein? Mouta lobe liyo. Donc, on lobe aussi choc. Lobi lukangai. Tokutana. Ou soit, ma pesa yo, traitement. Yo, ce qu'on vandi, on lobe, yuma oyo. Donc, on appelle ça déjà $20, c'est que ça peut être mon benga. Parce qu'on a les na TV, on a aucune intimidation, on a lukanga, on a moins chiffre moi bien. Ah! On m'a dit que ma candidature c'est ça en zambete. On m'a dit que obiso to kanisa ka to partager les kanisi ko ko na bato to na bango. Ça ba kususu. Madame on na ba haine na bango na bakata mitema, so ka le bien faire souffrir yo na vie, au regretter. Si tu as maltraité, toi même tu n'as pas regretté pourquoi tu as fait les lots, tu belé, on fait ça. Et beaucoup de la faute. TV ça radio. Elle était à Cana. Attends, yo beaucoup. Tant que ça qui pour ça la vidéo, tout temps on va passer émission. Intimité que ceux qui les cas qui n'achètent la capache. Parce que bâti quand on a pas propos yo soit. Yo suis ma propos moi ya bien été. Babino ka boba sala ngona banda ko yebi eta mu cameraman to réalisateur atali monteur alobi na so ke na ngoma befona kata. E batiki. Ce qui est na ba chaîne lokola na biso ba Roncilius TV. Ozui ma propos bongo. Ingénieur miro tika ko légaté. Vous se comprendre. Babino ko musoto ngozo na TV ko loba ngo papa nanga. Faut ko yebaka. TV za radio te. Mais aujourd'hui ma propos moko boye okei likolo mutuni nango olinga ayoka mutoyo na pesa ki mbongo lobi na bengi ye ayete a préférer les cas ça il a pas émission na olakisa ye ki ye moi omoni côté mafuta ya muté matanga yo mati mafuta yo sala émission mutu mususa osala lo émission te mutu mususa okende na ona ba level na ye mutu mususa okende na ba niveau na ye de quoi il est capable à lakisa yo Boubou lui n'est pas ton ami. Tant que Boubou lui est bazala déjà dans beaucoup pour biso to zalate. On a biso to na banda ko ma classe. Elle était quand nous responsable à un moment. Faut ça comme makambo. Net ba responsable. Au moni koto suki. On se retrouver na cacho. To comment yo ka bato belé ba loba. Oh to so respecter ba artiste était. To ça la ba boété. Et non, à un moment tout ça au milieu du village. So mutaza mabe to yeto lobi mabe na e. Marka san de ko na biso. Tokoki kotika ete saka atike mutu soka zala mabe ale loko azande ko na biso comédien to journaliste to nani ale to yeto ba to défendre non to défendre biloko avec cause to défendre makamba avec bit avec raison c'est ça l'été à Canada a mal agi okenda mabe ozande ko okenda ki mabe mukolo musuko sala su biloko na tanto ka papa bubu liondela. Un grand merci pour toi qui déjà l'obio qui n'a pas marqué. Tout ça sûr que procès déjà comme la souka de qu'on a vu ça qu'on peut comme lelo ou soit lobby. En tout cas ça nous fera un grand plaisir. Et donc sur un moment qui est côté artiste Fally Ipupa. Ah Fally. Comment tu peux pas avoir un cœur Fally? On voyageait sous Denis au tiki mutu au bakangi pour na yo. Parce qu'à un moment donné pour son idée quand on qui va proposer n'a pas évi que Fally pas ça lié. Na lobela Fally na royape na romata mafuta Fally so ayoke kende kanetika na lobeli pe na compte na ina kachele mu Fally Ipupa to comme kende pena na côté moko to pesa manike raison to comme na point to pesa manike raison ata lelo oyo bat ba loba bino bozala ka boy non faut bilo musu to tala ngo to analyse ka ça ba analyse Fally Ipupa bakangi mutu soki lelo liti akanda kufaki Fally est-ce que nous on a courage au voyager. So l'icté à quand on choc toi bukanaki Fally on va voyager tes papa. Un mot beau pesa bateau ba on aura bino valeur. Un mot beau pesa bateau ba ndima ba finga ba on internet pour na bino valeur. Fally Ipupa. Ah papa langa Fally. Est-ce que quand on voyager les sous en ce moment où l'icté à quand mtalobela kayo ana kacho. Je ne suis pas venu pour juger Fally Ipupa. Pour te yoka qui peut côté mususu kenda qui pas boubou yondela. Au senga boubou yondela bimisaï. Mais tant que mon aïno ba bimisi était fallait pas voyager Fally. Et mususu to yeba ka ko soit ka avantage à vie la bisoté.
avantage ya balia baninga eza biso bien fali omoni kote tokoma okende opesa manike raison manika alobaki fali wana bozomona wana monaka bato batorcho oui en ce moment ici tokoma opesa manike raison ingénieur vraiment so toza même moral continue wana mo côté mo ya manike bon na yo commentaire on bien partout wana manike azolobaki azofinalité ya kanda manike azana raison finalité ya kanda manike azana raison mona a traité l'ité ya kanda des zoba wana fingiye okende koluka nini l'ité ya kanda comment regretter dans la minute on a quelque chose à regretter pourquoi na kenda concert et pourquoi baba boaki yo na se olo kende na yo pour nous garder personnalité na yo mo vandika na lobi lokwa baba boaki nga place oka ba emilie nga place oka fo batombolelanga oyeli suko ko prester non tu allez pas faire ça s'il vous plaît tout c'est respecter ceux qui les lo ba artiste to ba chroniqueuse to comme pe que artiste moi ça le fier yo pour yena ko no ça le fier ba comment respecter biso bazo abiso na valeur te po ba yebi ke bawana ata to sali bango boy bakoya ingénieur nanga balancer nga na eloko na manike wana balancer nga eloko manike po ba boni na biso on News TV ba mona nde manike azo traiter de bonité ya kanda des zoba de logoté de kizengi de makambo belebele po landa ba propos ya manike moyen de communiquer avec toi yango na lobaki yango et tu on a kata motema na yo atola kisi yango boete fali ata na toilette o regretter manike. Oh, regretter maniqué. Mais j'ai fait déjà mon choix, je suis parti. Maintenant, on monipelité à Kanda Bilambe, Katani, Pasuki après, bah il récupérer sous bâtiment na podium. Ya yeso bakutu, arreba récupérer ngana o matate, bo imilenga déjà na oyate. Moi balité à Kanda baba zoba. Ngana o matate. Bo si bo boaka inga libanda ta na okene na ozo mi. Merci ingénieur Mira pour rapport na parti wana. Bino mosko bolandi. To traiter aka maniqué mutabilo bela. To traiter aka manike ke o manike azayene ceux qui sont les lok manike lobike à l'équipe fali na succès bo boya poani à un moment mutu za ramutema munene yebaka ko diviser si nzambe kaka muta diviser ka succès na eto reine na ina mututé même mutu nyoso oza être aimé yeba ko diviser reine na auto succès na ona baninga o baza tout autour na yo fali si tu remarques bien que okiti oza na se clip à santé za na se kwa nini bato nyonso balobelaka yo bakomi na bango soki tu manike alongwe ebongo ngai oyo soki tu fulani aloba te ebongo ngai oyo moto a danger za te na miziki moto azalaki danger ka Michael Jackson fali ozosala makambo me tomona ata na bainstagram nyonso toleki totalaki bavie eza na se yoka nti motu nini nango ondima na communauté na bango bakende kodiminyaka bango kaka la presse oso balingeli o boule fali pupa papa atoza aigle okita faut travailler en collaboration ata boboya kango boyebi ke ba chroniquer zo bino botraiter ba chronique fois tu wana ba edara bino un moment soto edara bino te soto ça important te na ba vie na bino des clips no fallait za likolo mais au moins on a que bato balobela ngo te bato basala ngo ba analyse te donc bato beti ngo kakipaka koko au moment où vous devez travailler besoin ka kokota na ba buzz bobo sana ke boza ba artiste obimi c'est loko non landelango tia ba buzz à côté focus ba wari on debolobaka na musala en tout cas fali pupa na ebité so que ingénieur a balancer ndenge bana njili ba belelaki o wana ba sepelaki tende mo voyager ki Banjira bazala simalité à Kanda. Oui, bien sûr, l'ité à Kanda. Asala qui m'a fait, mais en ce moment ici, dans l'opération m'a fait l'ité à Kanda. Donc, comment t'as la comportement? Donc, comment t'as la réaction? Il y a tout autour, il y a partout, parce que les artistes. Parce que ceux qui ont déjà quitté l'ité à Kanda, c'est le voilà. Ingénieur. Parti on a fallu pour l'aéroport. En tout cas, ça les biso sur moi bien que mon parti on a. On est pas ba belle là. On est pas belle no libanda. OK de wapi. Ngai. Jamais tout monde a fait un mariage à Liam. On a fait un mariage tout le monde a comme Soso, Quiz, Thompson. Bodou, Wambié, Amades, mais jamais tout le monde a fait un mariage. Donc, tous ceux qui vont gagner, comment les gars, un moment, tu te vois comme si tu es devenu un petit dieu. Oui. Matamoki va au ligne le boule. Et mais surtout, comme le niveau scolaire, Matamoki va ligne le boule. Place ma mère, mon pays. On s'en va
effort na okokoma oyo lelo ozali motu moko acontribue akite wana mpo okokoma oyo oza mais baeffort mpe ya bato mosusu esala mpo ozala oyo ozali eya mosusu zalaka mpe motema monene na bato bazali en tout cas tokoleka na kote mosusu toke kota Koffi Olomide oyo tomoni mpe aza artiste na biso monene la fois dernier tomona ye Koffi Olomide alekaki asalaki émission aconfirme biso ke arena ezali et Koffi aye koconfirme biso avec beaucoup d'arrogance alobi qu'il plaît qu'il neige akobeta arena donc on dit ça sur internet tovivaka na droit de réponse retitia la star à papa ah internet yoyo bonko yo lobi kaka basali biso kaka moi j'aime roboye hein ya okanga moi réseau de 18h à 0h bato bokomi kaka lokwa bakangi bino bakraka likolo oto comprendre ke makambo nyonso towelelaka na se na moyo eza nango na eloko te Koffi Olomide oyo aza artiste congolais na biso ya monene oyo tolinga le vieux Rambo aconfirme biso ke arena ezali lokwa ana internet tovivraka na badroit de réponse boketi oyo yambo patiki Koffi Olomide kimia te ah boketi donc boketi oyo ndenge outaka no bambandaka na yo boketi outaka no bambandaka na yo oyela biso soki dansa ngo babenga ngo sabote soki nini nango wana oyo esimbaki na Congo mais côté mosusu bosa na boketi oyo yambo yo bakoza combattant qu'est-ce que boketi oyo yambo bando sala combattant yo sala na Congo lakini sa biso orphelinat na yo lakini sa biso eloko no oyo sala na Congo oyo esoutenaka bano baza ba etike esoutenaka ba femme veuve osala ki nini na Goma yo boketi comme utopé la moto ah qu'est-ce que boketi tu as fait état que combattant à un moment boutique au stress à rabat Koffi Olomide est un musicien fille na mo biba yebi ka musique Koffi Olomide est dosa côté kandunda te Koffi Olomide yebi de ba kota ka wenzete oluki meso kete kabila ba non Koffi azala musicien de azala Koffi et à un moment tosa le quoi makambo quoi ba humoriste botika ba politicien ba jouer rôle na ba politique botika ba musicien ba sa musique botika ba maboke ba tourner théâtre botika biso pe bato lobebele to ya koloba libosa ba caméra oh bino moko sango ndeni yo boketu la papa la maman mutu dans le roi yo boketu ozano net mayele kokate muto benga ka président mboka o biso to respectaka chilolo ta mutu cons ozawana oza zoba boketu kam na fingi yo oza zoba de yo finga bato na yo kana ku yo yoka boketu qui combattant quand on parle de combattants qu'est-ce combattants zani moi expliquer biso non moi bino mat moyeba en français moi bien combattant oui laksani si réellement ici au Congo nous souffrons des bino bolobaka to souffra oui to dimi to souffrir que mokonza mboko osala le côté boketu kasi yo longo na poto ya robo yo osala poto o luko bundela bato bazala Kinshasa et c'est ça la marque et puis mitumbango yo zo bunda o bunda ngondeni bando banda Goma awa to Goma uto zika to kanté boketu bo sala association na bino ba combattant bo sala botindi bo somme moko po ba ke aider ba pangi ko bazala Goma to mona ki ngote na part ya ba combattant to mona ki ngote na ningisa no ba manga po bata poto e mo ba ninga ba menace ba manga ba diaspora boketu on le baka trop boketu tu parles tellement trop à un moment tu commences à stresser les gens c'est pas normal boketu yo comme ça ni on s'est mis dans non Koffi va jouer on est là on soutient Koffi Olomide à rejouer tant que français à résident on est ce que bitumba na bino moko na France pour bunda na ngopuna on est makamba ba congolais te bo bonela e Weranson pour Weranson azani soka américain skoyo tokotala bo mona te ke bo kena jango mabe si réellement on a pour sauver Congo viens ici à Kinshasa ya ko vivre na biso makambo biso to mona yo ko vana konete tchelala tito tu peux pas jouer avec d'autres présidents comme ça azam muto biso to respecta ka na mboka yo ko ya to bano makaka ba respect na loyenge boko oketu keba oketu keba lisusu ko kanza te bat mabanga ko pona poto na bino na pe bo mona biso te na ba poto na bino bo commissaire bino ana bo mona biso te moi ici au Congo je suis bien
na démarrer nanu na Congo na liaka 3 fois na biso boketu na liaka 3 fois na saka na bureau te na saka na l'état te na sala ka awa na caméra na TV soko zaki un vrai combattant de bolzala ka so bomoni ba musicien qu'est-ce que la musique a fait na makamba politique oh donc on a vandi na ngeta ke musicien mukonzi mo ya mboka za posa sala propagande na yeto nini na ye apesi ngambo na yembele nga musana ngeza musique na oyemba po esa musana nga hein jusqu'au solo ba kofi obeta te obando finga en tout cas ingénieur na komo mata mafuta tiela nga non eloko ya yebo ketu ya mutu munene wa mutu munene bobo ketu hein ba diaspora ba na posa ba tal élément de boketu afingi alobi na kofi yo boketu koma kaka oye droit de réponse au sala na internet boti ko distraire ba ingénieur so toi no même moral ndé na mati déjà boy ti la na partir boketu ba abonné na biso Ronsinyo TV bazwango ba matinga déjà mafuta parce que oyo biso to corriger nango kofi de génération à génération ni préfet toi koya kana ko bando boy la bango ba concert donc pour vous dire que Kofi Olomide comme à lobby PDG Mayala Rocha place dans le lobby malo à Robeta à Paris le jeune à Paris le bâtiment au Kansaki koko sake kaka bangonde balingi mboka kaka bangonde ba raisonner bien biso to lobby to 5 na mona me bato wenge ba fuka mi ba 5 ba prononcer ba molo ba pardon na yoka kiango mais ezo ça gâte puis na yoki pena boye mutazo lo bagé ti na l'an 2080 so 90 to beta gâte non bon te biso tout ça ba na nzambe ya malo eza pena ke donc to bunaka mais siko to bunaka irresponsable moko boye un imbécile marionnette ba rwandais ya zo kanisake mboka la tozo bunda tozo mona net théâtre yako kokufa ko mbalo okokufa ko même cimetière métropole okota ngote et bemeno kulala soki na Sierra Leone na mboka mama na e ou bien que nous là na mboka papa na Tanzanie zoba moko bo tu comprends rien mon meli bangi musique a saliti musique moko ezanga tina na olobela yo kofira na olobela yo na moment yo yako kokutana na biso Kofi c'est un homme animal ana bomoto te donc azaka na sens na sentiment te yango mona ba misien na bango atretaka bango ndenge alingi on to bete biloko ba blues wala ba nyina wiki menga la moni apandi penza boye nani singa Kofi oza irresponsable au monde lelo toza jour dimanche le combien les 3 bauti ko bengana lia na ndako na France Kofira bauti ko bengana lia au futaka ndako te ala locataire ça fait longtemps mbongo bato a futaka te ba bimisi alia mwasi na yo na ndako na biloko na momo biloko tout ya Kofi ezali bana ozo image ata bino moko merci vraiment mon ingénieur pour ma foot et c'est mataki ngai musique ezana nini à voir na policier ata bino moko ba diaspora bato bolandaka biso ba propos oyo boketu a tenir wana eza malamu congolais azaka muto azoboma Congo congolais aza muto azoboma moninga ne congolais confiance à musicien vina ye mobimba ayebika musique sikoyo lingo nuire via bana na ye pona mboka bayebisa ke mboka ba musicien muto babongisango Kofi a politicien to mon président na biso Fachi beto azoki pouvoir na lobaki non j'associe les musiciens voilà vous les musiciens vous allez plus jouer à l'Europe pour venir travailler avec moi yo so mona na parlement kuna babenga ba musiciens yo so mona babenga ba musiciens que les musiciens venaient votre part c'est ça salaire à fin du mois yango musicien relié na contrat musique mais voilà à un moment donné boketu faut au salama boketu tana na mafu omona mafuto e matako boketu mafuto e matako fingela bato tamutu yo moko tamutu munene makasi lokwa caméra mutu no eza munene fufu na nieye tondi o peuple nino makabolo ba yango ya lora sokoko boketu eza peuple nini yo za congolais parce que si tu avais un cœur so ozaki congolais okoka ko sala biloko osala te
il faut aider ma pangi non ba yeba jouer bien si bolo ba ke ba bebise ba na poto non de bazawa na ba na makambo na poto makambo ça na poto na Afrika ça na makate to na Congo ça na makate musique bebisi ni na poto musique bebisi ni na poto bina na poto bolo ba boza style de vivre na parce que musique congolais et ana trois ya yo bebisa comportement moko weza habituel na mboka na bino non wana bo fausser bo fouter et bo ketu à un moment donné boké tu sala makam so que ya ki atende go musique ki bongo papa moni tu yeko loba na mutu no munena na tonga to trouver normal que non boké tu ati en tout cas to mona ki boké tu ba komata batinda ki mbongo na bango ba pona commander musique comme musique on a to souffrir na ngobiso moko kama konjo yozo finga wana kaka ye wana abundani Soko bolinga sa makamudeni azaka loboko moko ayawa bolingi mamo bolali bolamuki bokuti kishase comme bijou et naki na makambo belo ezala mboko kisaso babomsa na mkolomoko bo pesa mutu chance en tout cas to sala makapa politique te moment photo lobela na bino mokana na poto boyebi ba réalité te le kana kishasa ba kosa bino te téléphone eza vie réalité de bobenga na abotu na koma kishasa fait boketu ok tu as matsanga mafuta un moment pour le moment on a net ok non c'est ok non mais na mon moral na yote boketu na sa même moral na yote boketu en tout cas boketu faut luka moyen to côté le loko yo sala Koffi Olomide boye ba ngo Koffi Olomide dépasse aigle siko ya munene so mwana ne kutu aigle beta arena botumba me ya beta wala bosa bitumba na bino ba français to encourager te acte salama wana na arena mais to loba pour sa réalité. Pour un moment, il y a pas de bino bongo. Comment bon ça bongo? Comment bon ça bongo? T'as dit à bongo. On est ni bon on a pas musicien de ça Congo, ma tiki musique, ma on est comme ma politicien pour bon c'est pété. Et ça m'a lamouté, ma comportement haut. Et ça m'a lamouté, vraiment. Na pas Koffi Olomide te, na zappé na kota boké tu te météo loba. Bobi soto ya kaso makambo izali. Arrêtons. S'il vous plaît, arrêtons. Et qui est malin mouté. Tolinga bino. Bino sa biso to jouer un rôle. Mon so bino bozate biso to zalate. Biso so to zate bino be bozalate. À un moment, faut to ça même moral. À un moment, faut to ça même moral à un moment. Okenda na biso na bandengo no kenda na biso te na boketu. Oso zo kenda biso na bandengo no kenda biso wana. Biso to ba congolais. To kufa le roi ba patriote congolaise. Vous comprenez? Oh, Boutsika Boyko. Ah, pour matza. Donc, avant d'aller dans là, mais un moment où tu as maté singa ma fouta. Moi, je abonné à ça Ronsinio TV, vraiment comprenez. Donc, biso to ya kapoto lobela, so marmo lobela. Ingénieur Mira, il y a vu ça, on se retrouve à la prochaine fois. Marmo lobeza te boket tu sais matinga ma fouta. Donc, tout coup, tu as mis colezo ya pardon. Papa boket